Allo allo. Batata wa mama bandeko na pesi bato nyonso mbote bakolanda life ya lelo ngai kombo na nga Clarisse Kwala Bibanata. Na life ya lelo tokenda directement na kososolisa bato que esengeli kobanda komona sikoyo que le nord et le sud oyo bakoloba que Congo ezali na le nord moko kuna na le sud moko ezali lokuta monene. Toyi komona na pesi nani Bobe Bakambote. Toyi komona Bobe Bakasalaki émission lobi. Na émission wana azo yoki sabato ndenge nini Albert Onyange azo loba na RFI que ndenge nini na kati ya le nord kuna bato bamonaka pasi. Ndenge nini na kati ya le nord kuna bato bamonaka pasi kuna. Maintenant alobi que me ndenge nini wana Onyange motazo loba Albert Onyange motazo loba na kati ya RFI na 2021. Alobi ndenge nini kaka bato basala politique wana kaka pe bango moko pe mutu basala ba business. Donc ezana révélation na kati ya makambo oyo Albert Onyange alobi. Alobi que ndenge nini bango moko basala politique et bango moko pe basala business. Ba business ezanini ezali koluka ba or o ezali kuna na ba richesse o ezali kuna na le nord kuna, mais bango bako s'occuper na population te. Bumoni place wana siko ezotalisa nini ezotalisa que le nord bato o bayaka lamboshini ezana le nord ezana le sud ezala lokuta monene. Donc bazana kati ya illusion ya bango moko ya kati ya babongo na bango, bazana kati ya ignorance na kati ya babongo na bango moko. Pona nini bato basala ndenge bazana kati ya lokuta ndenge wana eza lokola na kama exemple BKM Bensa Bilal akamati ba video ya Clarisse Kwala abendi photo na kati ya video asali maintenant ma photo montage, mais moto oyo azali oya kendaka oya ayebi te ndenge ni basala kwa photo montage tango akomona photo wana kokasaka penze za bosolo ba photo montage o BKM Bensa Bilal asala moto akokansaka que ba photo ya ko yiba oya Clarisse Kwala wana oyo iye asali photo montage eza bosolo. Mais ye wana est-ce que ye wana ye BKM Bensa Bilal wana azo kosa nani akati wana azo kosa nani ye azo kanisa que soki ngana kamati ba photo ya Clarisse Kwala na tia ngo photo montage ngana ko bebisa image ya Clarisse Kwala mais za lokuta ezali vrai lokuta monene ozo bebisa image ya Clarisse Kwala te puisque ezali na kati ya vérité te, puisque ezali na kati ya lokuta ba bebisaka image ya moto soki ezali kaka na kati ya vérité. C'est-à-dire soki yo zoloba bosolo et puis bosolo wana ezokoma na kati ya mitema bato wana nde yo ozo bebisa image ya moto wana nde yo zokweyisa moto wana. Mais soki yo zosala bosolo te yo ke koyiba photo et puis osali photo montage yo zobebisa image ya Clarisse Kwala te puisque eza bosolo te. Maintenant soki eza bosolo te ye BKM Bensa Bilal wana ko bebisa nani ako bebisa basi ba Congo ako bebisa bato na ye moko ya ba Congo ako aveugle basi ba Congo na mibali ba Congo o baza ba joba eloko ya kobosa nyango. Mais soki yo zo sala combat yo lobi ko yo zo sala combat pona ko longola XYZ bango basala ka bien te. Est-ce que yo okota isusu na kati ya lokuta? Non. Mais soki yo okoti na kati ya lokuta mais ozo pesa avantage na bato yo zo combattre wana
wana nde makambo oyo BKM Bentsa Bilala kosala e wana pe makambo oyo bato basala kala mboshini bato balobaka ko ezana nord moko kuna ezana sud moko kuna pona kotia la haine wana babenga yango incitation à la haine. Incitation à la haine komema bino nulle part. Bino bato bosala kala mboshini bozana kati ya lokuta bozala kati ya manipulation bozo manipuler nde bato na bino moko. Eza lokola Union des Sorciers Congo bazali kaka na kati ya manipulation na kati ignorance na bango moko bayebi même pas que bamboshi bazaba nani bakoyo bazaba nani bamakwa bazaba nani batali kwala bazaba nani ba pigme bazaba nani bayebi différence wana te. Mais ça li grave. Union des Sorciers Congo pona nini nazotalisa eloko oyo mais parce que na kati ya message oyo ya Albert Onyange il y a 2021 et c'est la révélation la kati alobi que ngai nako sala na sala candidat maintenant nako circuler Congo mobimba et tango na komi awa na le nord awa na so mona que bato bazo sala business ezaba nani ezaba politicien bango moko bazo sala ba business na bango mais en même temps ils sont politiciens en même temps au niveau de la politique en même temps ça c'est business na yo on ozo kosa nani o komiko sakaka yo moko yo politicien o en même temps yo ozo sala politique na yo et en même temps yo ozo sala business na yo ndo ye na kombo tinga na sala politique ezali pona yo yibaka ba minerai ya mboka ni yango révélation oyo Albert Onyange azo pesa na mokili na RFI. Maintenant bato bayaka que ezali na le nord na le sud moko kuna ezali na la mboshini ezali na ba le nord nyoso to ezaba mboshi mais ezali okuta monene ezali na ni ignorance ya ye moko na ni monene c'est-à-dire azo beta masasi même na ba diplôme na bango moko bango bazwa bazana incapacité à kosala ba analyse oyo ya Congo bazana incapacité et comme bazana incapacité à kosala ba analyse bakoleka na nzela nini que wana ezali nzela ya bokuse nzela mokuse ezalaka le nord le sud c'est-à-dire na cerveau na bango ezalaka na le nord na le sud et cerveau na bango pe ezali kaka na nini que ya salaka na sasu c'est tout. Wana nzela mokuse wana bato balobi que biso tozana ba diplôme biso tozana ba diplôme biso tozana ba diplôme bino bozana ba diplôme na bino bozana incapacité ya kosala ba analyse. Bon moni bien que c'est pas parce que ozana ba diplôme que yo koka kosala ba analyse o ya Congo wana. C'est pas parce que ozana na ba diplôme que yo koleka bobe bakana kosala ba analyse o ya Congo. Tozo yebisa bino vraie vérité parce que soki bolandi ba vidéo ya Bob Baka ni côté wana bato bakomona makambo oyo Bob Baka sa loba nyonso tout oyo ko s'appliquer. Maintenant bato bayaka ka que biso tozana ba diplôme biso tozana ba diplôme biso tozana ba diplôme biso tokena ba université bazala okuta bazana sagesse. Parce que awa tozo c'est la différence entre moutaza azana sagesse parce que tozana ba diplôme ozana sagesse te o ezaka na kati ya mutu et sagesse ezalaka et que chlore na kati na yo ezala lokola o ya Bob Baka bosuki ndenge bozali wana bosuki parce que tozo ke na pas à pas na makambo yo boy et moto mususu na reciter ezali nani ezali noise de cause alias petit piment lelo na ko citer batomi bale wana. Parce que sagesse ezali eloko mususu ba diplôme pe ezali eloko mususu et manipulation pe ezali eloko mususu. Maintenant si go Bob Baka alobaki nini alobaki que bino bako mona na kati ya diaspora awa bako bomana entre bango na bango est-ce que bozo mona te makambo ezo leka na sikoyo o bazo bomana entre bango na bango oyo bako losa baninga bambasu oyo bako losa bako sala bakisi na kati ya diaspora tolobi na kati ya diaspora ezala makisi yango sikoyo ko moni sama yango e ko moni sama boke na kotala video oyo petit piment noise de cause azo pasola mpoke azo bimisa makambo nyonso oyo elikani na kati ya diaspora o bazo bomisa bato na kati ya diaspora noise de cause azo lobango. Mais Bob Baka alobaki ni aloba ko bomana entre bino yango ekomi siko na polele na posa moto ko tia su tembe azate puisque ba preuve nyonso tout bazo laksangu
ba preuve nyonso tu bazolakisa yango. Maintenant wapi la mboshini na bino, wapi Union des Sorciers Congo, batalokuta, ba vampire, o ba chauve-souris, o ba pumbaka na butu, o mosala na bango ezalaki kosala nini, pona ko bebisa misala ya Lema Banku, pona ko bebisa misala ya Norba de Paris, pona ko bebisa misala ya Clarisse Akwala, basuki, ndenge bazali wana, bozala kosuka, Union des Sorciers Congo, bozala kosuka. Ndenge bozali wana bozali kosuka Union des Sorciers Congo na mwasi na bino Olga Musutu Misutu oyo mwasi ya Poisse, mwasi ya Mikinza, mwasi ya Kopola, mwasi ya Lokuta, mwasi ya Moyibi, manipulatrice, femme de nuit, Olga Musutu Misutu, kombo wane bimi Olga Musutu Misutu na André Rodriguez Luemba na kati ya Congo ezali te ke ezalaka na le nord moko kuna, ezalaka na le sud moko kuna, oyo bato moko bavana la kati ya le sud kuna, oyo bazalika bata le sud, oyo bato moko bazalika ka le nord kuna, oyo bazalika bata le nord. Ezalo kuta monene. Esiko yo boye na ba révélation ebandi ko bimawa bato bakomi ko mona ke PCT na PCT ezali ko bunda. Ba loge na ba loge ebandi ko bunda. Ba opposition na opposition babandi ko bunda. Awa siko ko moni sama e na kati ba diaspora bato ba yaka kiko biso to za ba combattant na ba jobaton babandi ko bunda. Yango ezo moni sama PCT na PCT ezali ko bunda. PCT ezo bunda pe na Sasungeso pe azo bunda na PCT parce que eloko oyo bato bazo boya ko sosola. Bazo boya ko sosola que manipulation oyo ezalaka makasi awa boye que Sassou dégage, ezaka na Sassou dégage moko kuna oyo soki Sassou alongoli ale makambo nyonso tu et bonginde ezalaki lokuta monene. Ezalaki parce que soki bino bolandi que biso to kosala que Sassou dégage soki alongoli maintenant makambo nyonso tu na kati ya Congo mitema la bango ya mbindo bambaso bango bazanango bakisi bango bazanango na kati bandako na bango siko tout à coup soudain bakomi siko bato malamu alors que ezali association ezala na côté ya Sassou Nguesso, ezala na côté ya PCT, ezala na côté ya opposition, ezala na côté ba diaspora. Nyonso tuka bandoki na bandoki basala ka nini? Basala kana bakisi. Ezala na côté ya Union des Sorciers Congo. Kaka bakisi na bakisi bazo angwata bango. Bazali na site na bango oya ya Edim Nkai oya Poisse na Poisse wana oyo basala ka Union des Sorciers Congo maduma moko asabimi kuna. Na mwasi oyo ya bisalela o mobali ya wuti kokufa. Tolobaki na bino na kati ya ba diaspora basi oyo bazali en complicité na ba système ezala tete ezalika na système moko ezali ba système na kati ya système oyo ezali système soko obimisi yango système mususu ebimi. Ba système na kati ba système ezali ebele. Donc bon okosaka batote. Bon okosaka batote que UPADES bazo bunda. Bon okosaka batote que binonde ba saint o bozala kati ba diaspora alors que bozala okuta ba okombi salisa baza banani baza bato à front 400. Jean-Marie Michel Mokoko baza banani baza bata système ezali bata ntuni azali nani azali bata ba système ezali ba système ezo bunda contre ba système ntuni azo bunda contre Sassou Nguesso azo bunda contre Jean-Marie Michel Mokoko contre Okombi Salisa bata ba diaspora pe bazo bunda contre bango kuna babo nyonso wana bata bakisi bato ba wuta na RCA baboao bauta kuna na RCA batali kuala bauta wapi bauta kuna baza bakatange bauta kuna na Katanga bakatakata baguerrier. Donc bino okosa batote bamboshi babemboshi bauta wapi babemboshi babembosi
abe mbosi bauta wapi bazali na Côte d'Ivoire na Togo na Benin bazali kuna ba Dahomey ezali bango ba tete les abanani ezaba koyo ezaba makwa ba akwa peuple sawa ezaba ba akwa eko dépendre na côté bango bazali ba changer ke bazaba tete la ba Congo ba wuta wapi ba wuta kuna na mbanza Congo ba wuta na mbanza Congo ba Bembe ba wuta wapi na Sud Sudan na royaume ya Kush o ba benga Kusu na Nubi ba Bembe ba wuta kuna na Sud Sudan baza ba guerrier donc na kati ya Congo ezaka na ba guerrier surtout le ba guerrier ba barbare bato ba suseka makila bato ba melaka makila bato. Et maintenant la conférence nationale balobaki nini balobaki que ba kataki carotide ya Marien Ngouabi elinko lobaka botala ka film ya Dracula tozana ba Dracula tozana ba vampire na kati ya Congo tozana ba vampire na kati ya Congo et na kati ba diaspora tozana ba vampire ngo banani ba Bernard Renard Olga Musutu toyib sabino ngo toyib sabino ngo et sikoyo boy noise de cause alias petit piment lobi ezalaki lundi le 18 juillet 2022 bokena kotala makambo nini noise de cause alobaki le 18 juillet 2022 bokena kotala makambo oyo Bob Baka alobaki botiko kosa bato bino bato lokuta bino bato ba loge na ba loge kuma obunda na entre bango botala sikoyo biloko eyaka quand eyaka le 12 batia biloko na banani na ba français le 12 août 1963 avant Yulua Kufa avant Yulua Longola Yulua qui le 15 août 1963 le 12 août 1963 ba français batiaki déjà biloko bakisi oyo mokele mbebe oyo awuta na Bretagne angwana Marien Ngouabi ayaka ko longola biloko oyo etango Marien Ngouabi ayiko longola biloko oyo bango bayiko bomaye après bayiko jongsa biloko oyo boye en complicité na nani na bato yoso tout o bazaki na kati ya conférence nationale wana ba jongisi siko bakisi mabe oyo boye. Oh monseigneur Kombo bazaki complice pona ko jongsa biloko mabe oyo na kati ya Congo ba mirasa bazalaki ba complice bato nyonso tout bazalaki na kati ya conférence nationale wana bazalaki ba complice pona ba jongsa biloko oyo Marien Ngouabi asa longolaki et na yebisi bino que yulu pona nini yulu akoyaki mais parce que bazalaki complice na liwa ya Lumumba bazalaki complice na liwa ya Lumumba karma yulu azala kati ya karma o ya liwa ya Lumumba. Maintenant bato nyonso tout o bazalaki na kati ya conférence nationale wana bazali na y compris Mirasa azali wapi est-ce que Mirasa azali système te azali système Mirasa yemoko azali système mobimba bino kansi que pona ko sala système il faut s'assurer bato belé Mirasa yemoko azali déjà système mobimba Mirasa kenda ko citer ko signer ba corps nanani na sasungi so na 1992 bazongisi biloko esili Mirasa ko signer ko signer ba corps nanani na sasungi so na 1992 après esali ba guerre Pascal Isuba komi ko kima banani bako bloquer Pascal Isuba ezali banani ba Jean Dominique Okemba banjo Mathias banchuru batiki Pascal Isuba place asala mosala te donc wala pe système mobimba Pascal Isuba pe ezali système mobimba Pascal Isuba iko kenda maintenant bomona kinini bomoni siko ba munari ba bimi wala pe système mobimba ba munari ba tati mabiala wala pe système mobimba botu na nani munari abotama wapi
botu na nani munari bino ozo mona kaka munari azokena na muyonzi munari azokena na muyonzi bango bakena na muyonzi kuna parce que bango bakota ba l'école kuna na muyonzi mais non botu na nani bango babota ma wapi côté botu na munari Claudine Munari yo bota ma wapi so bino boza ba daomete botu na nani Luemba Chibota Antoinette Sassou abota ma wapi baza ba daome. Autrement dit ba béninoise botu na munari yo bota ma wapi. C'est pas parce qu'on est à l'école kuna na kata muyonzi ko za muta muyonzi. C'est pas parce qu'on vanda kuna ko za muta yakuna bino boza ba daome boza ba béninoise na yo na Antoinette Sassou la botu okosaka bato botu okosaka bato botu boza système mobimba bino mona ba munari wana bazala kati ba loge basama kama na bango be na kati ba loge ba baby sa bato na kati ba loge masonique na bango wana ba munari wana Inyes ingani système mobimba Inyes ingani système mobimba yozo mona kati mwasi azali wana mazali système mobimba akena ko joba kisi kuna na kati ya Pointe Noire akena ko joba kisi kuna na kati ya bakisi ya Emilien Mwebara pona ko yako sala lokuta pona ko yako buka lokuta Inyes ingani système mobimba Inyes ingani Botu okosa bato Inyes ingani okoi buanga Emilien Mwebara zolo banakati Inyes ingani na Kimbosi okoi buanga monene yo Inyes ingani ba Rodriguez Luemba bazala kati ba diaspora awabwe système mobimba ba Rodriguez André Luemba système mobimba na ba nani na ba Grâce Luemba bazali ba système mobimba bango wana bako bloquer siko ba ministre nyonso tu ya Sassou Nguesso bazali système mobimba donc ba système ezali belé na kati ya Congo wana donc bino okosa bato te bako tia bato na kati ya boîte te Lamborghini mais soki Lamborghini ezali eloko liboso ko sala nani bino bato bo crier que Lamborghini bino bato bo crier que Lamborghini eloko ko sala liboso na kanisi e bolo bana ba sœur na bino nyonso tu ba bala bamboshi ba divorcer banda na Antoinette Sassou Chibota Luemba abana nego divorcer bozana lokuta monene bino bozana lokuta monene et bino do siba système wana na ndengo bino crier que Lamborghini alors que problème ya Congo eza côté mususu problème ya Congo ezali ki cannibalisme o bato basalaka bato ba mela makila bato ba mela makila bato basa ba vampire ba pumboka na butu ba chauve souris et siko ba kisi yango nyonso tu ekumo bima siko na polele la mpwasa bosuki ndenge bino bozali wana bosuki na ba diplôme lokuta ba diplôme monyato et sikoyo eloko eko swa bango sikoyo boye na baba okombi salisa okowobi ekozala nini ekozala que République du Congo batikala ko sala te donc bazo bunda wana bazo bunda kaka na kati ignorance na bango moko maintenant basi na bango makango na bango na bana na bango bakotuna bango mais finalement yoko bino boko kota ba boloko ya nini puisque République batika ko sala ngote eloko nini bino boko wela nini tembe na tembe c'est-à-dire ignorance ya moto ego oezaka na kati ya moto tembe bazaka na kati ya tembe bazala kati idéologie moko te bazaka na kati ya tembe na tembe donc bako bunda wana nini bakisi na bango o bango bako kenda ko jwana kati ba loge masonique na bango wana ba loge ya lokuta donc ego bandana na ba loge so botuni bango ko ba loge wuta wapi bango ba yebisa bino e wuta na Angleterre lokuta wuta na ba noir ba koyi wana maintenant so botuni bango ko mais bino est-ce que bino so sala République du Congo bango ba ko loba biso so sala République du Congo bo sala ngoko na ba armoire nini na ba couleur nini ba yebite ba koyi lisusu na place wana maintenant soko otuni siko PCT
PCT bino bolobi que bino bozala candidat na bino ezali Sassou Nguesso Denis. Sassou Nguesso Denis abotama wapi kote. Sassou Nguesso Denis akoma na Congo wana ndenge nini bakoyi bayebi te. Maintenant soko tuni bango que est-ce que bino yebi depuis 1991 communisme ezaka soute. Donc drapeau na bino en rouge wana c'est quoi ya déjà depuis 1991 bino yebaka te bayebi te bakoyi lisusu. Bon quoi ya bwanga combien de fois. Ba aveugle na ba aveugle bazo wele loko ezalaka te. Bazo wela eloko o ezalaka te. Angwana zolo ba Bernard Renard omoni Clarisse Akwala. Clarisse Akwala akoki kokenda ko wela eloko o ezalaka te. Akokenda ko wela eloko o ezalaka te. Bomoni République obino zola o Holanda ezalité Olga Musutu République obino Holanda ezalité même Union des sorciers Congo na bino wana ezali kaka illusion na bino moko parce que ezali nini Ardos Masamba asa bimisaki bino déjà na polele na poisa alobi wana ezaba assassin bozala kati ya karma o bino ko boma bato na diata bino ba bembe tout bozala kati ya karma oyo boye batata ba Bernard Pongi bako boma bato na diata commandant Zaza bosuki bozala kati ya karma oyo tata ya Gervais Birangi ako boma bato bozala kati ya karma bino ba bembe tout bozala kati ya karma. Donc bato bazo wela eloko o ezalaka te PCT moyibi bino nyonso tout bobimi na polele na poisa bana na bino mabanda koseka bino que mais donc bino bozo bomana ka wana na PCT na bino wana ko luka ba titre wana donc PCT ngo kutu ezalaka te PCT ngo ezalaka te. Maintenant siko na kotina bino sikoyo na video oyo boye Bob Baka sala ki lobby le 18 juillet 2022 à lobby même ba bere na bango balatango ka kilikili kali poa ka kilikili angwa tozo bana bino ko toyebisaki ko kuna république ezalaka te kuna ezali en roule en béba même ba bere ezala bere rouge noir, bleu, vert, nyonso wana kaka balatango kaka sangisa ici on roule on béba. Bokenda ko yoka ndenge nini Bob Baka zoloba aza expliquer bino ba bere ezali nini. Et maintenant siko tozo laksa bino on roule on béba ezali nini. Bino basi nyonso tu bozaki na mars 2021 na kati Wando boza bandoki. Bozali bandoki bokoyi bwanga na kati Wando ezalaki banani ezaki basi nyonso tu o bawutaki wapi bawutaki na balati bango ba t-shirt bawutaki na Brazzaville ba ye na kati Wando wana ba iko sangisa nzoto na bato Wando ko biso to iko sala to accompagner candidat na bino candidat monyato parce que république etika ozalate e bokoyi bwanga e firma yesa yebisaki bino na polele na moi makasi bino nyonso tu bokoyi bwanga ayebisaki bino na moi makasi alo bino omoni bana wana biso to kolia bango moko na moko bandana na parfait kolela baleki na Albert Onyange bazo lia bana na bango moko e firme yesa motazo lo bango na moi makasi e bino nyonso tu bozaki wana o utaki Brazzaville bonzimaki eloko wana na orchestre na bango ya roga wana enzimaki eloko wana e roga zali nani extra musique ezali nini boke na koyoka nzembo ya état major boko comprendre ndenge nini bako boma bato kuna na état major bato bawutaki bato bawutaki wapi bato bawutaki na Congo Kinshasa so bakomi siko na beach wana bangbati bango bako dikisa bango boke na koyoka siko le 4 mars contentieux balobi obu ewutaki likolo mais boawo ayaka kokosa lokuta monene alobi nini alobi kezalaki mwa moto lokuta boawo suki le cœur à cœur kaka ya pamba et parce que cœur à cœur ako yebisa bino ba vérité et maintenant sikoyo cœur à cœur ako yebisa bino ba vérité en face cœur à cœur ako yebisa bino ba vérité en face et cœur à cœur azalaki vrai pygmée ako yebisa bino ba vérité en face yo boawo ako yebisa bino ba vérité en face et siko bo joba micro na bandako na bino maintenant bo loba lokola Clarisse Akwala lobaka bino ba philosophe lokuta ba philosophe ba kisi bino zo mo wala cœur à cœur ako kena okanga bato na ba kisi cœur à cœur azo koma azo loba makambo face à face azaki pygmée
ezate lokola Jean Dominique Okemba na sima ya nani bakongwata ye na sima nani na kuma sima Sassou Nguesso bakonsoma bakisi wapi kune pe ba Sénégalais e moto abimisa bango na polele na mpwaseza nani eza nturu azaki na kati ya système na bango abimisi makamango nyonso tu na polele na mpwasa moto abwaka kango na kati ya internet eza na Sylvain Senda na ya pe na kati ya zenga mambu wana ndenge Jean Dominique Okemba na Sassou Nguesso bako kenda kozwa bakisi na sa mai na sa la lima kuna après bato batelemi balobi que biso tozo sala changement ya constitution biso tozali bakombisa lisa biso tozali bakombisa lisa biso toza baboao biso toza bamunari lokuta na kati ya république ezalaka te bosuki bokomi na soni bowolola bango bakomi na soni bazalaki na kati ya république ezalaka te PCT o ezalaka te eloko moko ezalaka kuna te bazali na kati ya nini bazali na kati ya boîte bazali na kati ya boîte na kati ya ignorance na bango na kati ya kisi na bango o ekanga bango ba miso o ekanga bango ba bota boko mwana ndenge nini bazali na kati ya kisi na bango o ekanga bango mabota o ekanga bango ba miso PCT lokuta o ezalaka te bozo liana kaka yo fele siko bana na bino bakotuna bino que mais papa pani oza na boloko puisque PCT yango ezalaka te puisque république batika osala te mais siko oza na boloko pona nini oza na boloko pona ignorance na yo moko pona lokuta na bino loko abeka mbenta Bilal azo kosa base ba Congo azo kosa base ba aveugle que Clarisse Akwala aza muta système lokuta eza lokola Bernard Renard azo kosa bato que Clarisse Akwala aza muta système lokuta na bino Clarisse Akwala komo na Akwala bandoki basuki na mpolele bandoki basuki botala oyo boy bomoni oyo est-ce que bozo mona oyo bosuki tosaka ba recherche et tosaka ba recherche pona lokuta ya bato lokuta banda lelo te Sassou Nguesso tanga kendaki alobaki nini alobi que lokuta banda lelo te biso pe to manipula bato yebaka zo lobango alobi biso pe to manipula bato bana na biso pe ba ko manipuler bato ezalo ka ba Dave Mafula wana Dave Mafula oyebi oyo oyeba éléphant ezaba nini oyebi yango oyebi te ozala kati ya république oyo ezalaka te Dave Mafula bino nyonso to bakena législative boko sama kelele boko bwaka bambongo na bino ka ya pamba maintenant soto kesi kona Isidore Ayatonga motalokuta moto akotikala jamais kozala porte parole ya Mbokoko motalokuta que bateke baningi basala coup d'état bateke bakeno kosala coup d'état na eloko ezalaka te et après toyi komona nani toyi komona siko Jean Dominique Okemba azali pigme oya o ba en otage bakomona ye na sima nani na sima Sassou Nguesso et siko bwe mwana banzimba o babengi Isidore Ayatonga atuli Isidore Ayatonga otuli nengo ozali wana otuli peuple sawa bozali peuple sawa boza batetela bosuki et Clarisse Akwala asala ba recherche na ye asala ba recherche pona mona banani ba manipuler ke bantio bandani tozo lukaka nani histoire za monene tozo lukaka nani esiko bokomi siko wapi banzimba bakomi kobunda bamakwana bakwa bakomi kobunda bakoyo bakomi kobunda bambosi bakomi kobunda bakongo babandi kobunda babembe babandi kobunda bosuki bato babinaka bekongo na bato babinaka bekongo babandi kobunda PCT babandi kobunda Sassou Nguesso na bana na ye babandi kobunda donc bosuki implosion siko ekoti bosuki nega bino bozali wana ezalaka jamais na le nord moko kuna ezalaka jamais na le sud moko kuna ezali lokuta monene la mbosini bosuki Union des sorciers Congo bosuki bino nyonso tu bosuki ba philosophe lokuta bosuki ba cobra ba ninja ba ntilulu ba mamba de guerre ba bevillois les forces des armées congolaises la police gendarme ya lokuta bosuki ici on roule en béba
bino bozali ba généraux lokuta moyibi bosuki. Alors moto la moto adja siko micro na ye aloba la DGST bosuki ya sasunge so bosuki botinda ka isusu o biso tozali na ba information ko pesa bata diaspora bosuki bo pesa ba diaspora te moto na ndako na ye adja micro aloba so boza vrai mibali. Roland Levini tu osuki nengo zali wana Flavie Luya bosuki Stella Luteya bosuki bozo ba micro na ndako na bino boloba bokoka oloba te bosuki bokwei bwanga bobimi na mpolele bobimi na mpwasa bandoki ya Kongo babimi na mpolele babimi na mpwasa bandoki ya Kongo babimi na mpolele babimi na mpwasa bosuki ndenge bino bozali wana bozali kosuka bozwa ba micro bo banda koloba bozwa ba micro bo banda koloba bandoki bato bazelaka ba mission ba loge bimi na mpolele bimi na mpwasa Dombase bimi na mpolele bimi na mpwasa bato ba baby saka bato ba perine ba bimi na mpolele ba bimi na mpwasa bozo baby sa ba perine bana na bino bozo baby sa ba perine ya mibali na abasi bosuki ndenge bozali wana boza ba jabulu boza ba jabulu ba Dracula bosisa makila mariengwa binyoso bosuki ndenge bino bozali wana kaka mariengwa bi mota longola sikoyo ba drapeau lokuta ba drapeau moyibi mokele mbembe asa jonga kuna deja na Bretagne na France bosuki ndenge bino bozali wana bandoki république etikala kozala te PCT moyibi PCT lokuta etikala kozala te bokomi sikoka na soni bino bato nyonso tu bokena législative botikali kana na soni bosuki et bobe baka suki si bino petit pima suki si bino asuki si bino ndenge bino ozali wana bandoki